Bande ko balandi émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Bande ko balandi na pesi bino mobu molamu année 2018 ezala année ya bénédiction, ya longévité, ya prospérité, ya makambo la bino nyonso ezala récité na kombo ya Yesu Kristo. Lelo émission na bino tolobela mboka Congo nazongeli bongo sango mokonzi. Nazongeli epona nini? Nazongeli epo ete likambo ezali monene oyo etali penza ba pasteur to église de réveil ndenge bolobaka na lopoto pona ba ifalance. Kasi bandeko langa ya mboete tozkutana na ye to na présenter bino ye esengeli kaka na yebisa bino pamba te ngai na lobaka ete bosabone massivement na ABC One TV epai wapi oyo bokozwa basangola bino ya mikolo na mikolo. Bosabone bobenga bokoma ba commentaire na bino bobo mesano pe bino nyonso obo lukaki ngai boza kotuna boni nazomona na te na yebisaki bino bosabone massivement na ABC ngana lingaka langa vraiment koloba mingi te mais na lobaka tout ce que les gens disent tout bas. Je dénonce les insanités. Celui qui a pour la insanité, en tout cas, beaucoup zouangate, nalingaka, émission n'engeza ya réflexion. Tako salaka lokola bangote pour naza bangote. Na yango, na pesi bongo merci na kabuya, o azalaki bongo na caméra pour ete bozwanga penza na elengi pe na kitoko ya kotala. Nde tokene na lombango na invité na biso po ete mboka Congo eza malamu te. Lokola eza malamu te, toluka bango po ete bempite bango na responsabilité belé. Lokola na ontozuye ye paza moko ya basali ya Nzambe ameka koyebisa biso pona nini batambolaki na basango te ndeti na oyo na kiti koya koluka ye. Mbote sango mokonzi. Mbote mama journaliste. Sango mokonzi toko lalisa penza likambo te po ete ezali pe na moto mingi lokola bato balobaka ete tolia mafuta ya ngulu tango ezali na moto to pe ya ngombe to ya nyama nyonso po soki ekomi malili bato bakolia yango pe na malamu te. Sango mokonzi boni bino nyonso bozali ka bate ya liloba kasi bato ya katoliki batelemi balobi ete biso to boyi makambo mabe o ezali kosala na mboka po ete ata ko moto azala moto makasi kasi ya Joseph Kabila eleki nde koleka boni bango batelemi pe baboye me bino nyonso na sima na ye lokola apesaki bino misolo boyoki ezali boni. Merci maman journaliste. Nzambe ya pambola avant ya koba makamnyuso na komisi nano Nzambe asali biso ngulu pe lolenge boye lisusu ko luka biso pe na souhaiter bonne année na batu nyonso bakolanda biso. Nalingi na loba boye na motu nano eza tellement makasi mingi. Biso to boykote basango te toza elongo na basango pour preuve boye bokutinga na sultani. Nde toza na bango elongo. Ekoloba ke toza sima ya basango te pour na marche o esalami le 31, c'est trop dire. Pourquoi d'abord basango? Nasi na be mission nanga toleka na yebisa bino ke so eza bato bayebi ko manyola maloba na Nzambe na Bible basango nde baza bato liboso bayebi malamu. Ba meilleur herménète na exégète bato bayebi Bible malamu eza basango. Peto yebi liloba na mokili oyo na nzela ya basango. Le plus grand problème c'est quoi? Okoyeba ke na mobu oyo leki ya 2016 basango nde mokonzi ya mboka kenda kokuta na bango pona opesa bango responsabilité ya koluka kosangisa ba tomi balé, c'est-à-dire majorité na opposition. Pe basalaka liloba ya suka ezalaka le 31 nde bachaka mokoloto na ba makambo na bango nyonso o basalaki. Ce qui est arrivé c'est quoi? Une année na bango après ba observer ba accord oyo ba yokanaki les deux parties na église comme au milieu du village ça n'a pas tenu et c'est pour cela basango je répète balobi ke non lokola malobo tobaki toyokani et yokanite c'est que babomba qui plan B voilà ils ont annoncé les 31 et marche ezala. Ça c'est d'abord c'est vraiment une très bonne chose parce que mokili mobimba na Congo tochaki miso pas basango to mona lokwa ba décevoir biso. Ça c'est de 1. De 2 na yebite soki basango
basalaki réunion na ba leader ya ba ecclesia. Mama nayebi te soko yebi ke toza na 6 ou 7 confessions religieuses na kati ya mboka na biso oyo endimama, c'est-à-dire catholique, protestant, musulman, kimbanguiste, orthodoxe et puis église de réveil. Lokola 6 wana baza na mikondi pe motoba, non 7 na union des églises indépendantes au Congo. Ba pe na mikondi sambo. Mikondi sambo moko na kati la bango aza leader ya confession religieuse. Ba ndi ba yo kanga malamu. Moko za leader ya confession religieuse, c'est-à-dire bako sangana bango nyonso tout autour. Bako zwa mosengo na église catholique, bako zwa Bishop Albert Kankenza na église de réveil, bako zwa oyo a remplacé Bokele Yale et oyo a remplacé tata na biso na église protestante, bazui imam na protestant, bazui papa Simo na kati na Kintwadi, bazui mokonzi orthodoxe, bazui Nzinga monseigneur Nzinga na union des églises indépendantes au Congo. Bako sangana bango sambo. Soki basangani mutu na kati ya confession religieuse azokamba ake koyebisa bango oyo bango bakangi. Mais à notre ainsi tozui mon côté. Tozui au téléphone onini mon côté. Tosala nini na place na biso. Toyebite ni tokoka osana sima na mama. Bande ko balandi na si bozolanda vraiment na bokebi nyonso boni boli sango bokonza zali ko yanola kasi papa na ngai motuna ezali boye motuna oyo wuti na Afrique du Sud et pas ya nana na Pretoria mama ya Mervedi alobi boni bilo ba église de réveil bosalaka bobo mesano veille le 31 kasi nini oyo epekisa ki bilo po bosambela le 31 te c'est que bozalaki na sima embele ya Kabila. Merci maman. Webi soki nga nazalaka muto ya salaka ba calendrier ebonga nde to tuna ye po muto asali ba calendrier atiaki ba date ya no yende muta bebisi, c'est-à-dire le 31 décembre est tombé un dimanche. Mutu neti nga naza théologien naza bibliste pardon nakoki jamais kotika dimanche pour na veiller. Je me suis organisé seul na église nzamba pesanga que le dimanche tozana veillé. Maman, ça tombe un dimanche le 31 décembre. Est-ce que natika dimanche na tongo pona ke na veillé et apporta kanini. Voilà des sika nazo ke d'accord na bino. Maman, le ventre enfamé na point d'oreille. Et si que église ezo kufa yango na po leader azate. Webi veillé to sara le 31 eza poto zwa ba action de grâce. Yangola bokomi kolanda batula bandako ba mama bakomi ko boya na bango. Pompia ke koti mama mboke eza mobulu nanda mama na ndako nanda boye. Voilà si que église ezate. Et si ka église ezate yangwana mama. Ngai to sambelaki le 31 dimanche ko banda 10h ti 15h to kumisi nzambe. No baki veiller et kozala te. Sans coup tout yo kambela ya bantoma ya catholique. Donc toyebite eloko nini oyo esalaki ba église de réveil ba église orthodoxe ba église nyonso baloba ke veiller ezala te. Mais na koyoka balobi ba leader ya ba confession religieuse balekaki na télévision pona koloba ke le 31 veiller ezala te. Pourquoi muta yebi yango ayebi te? Mais erreur ezala muto asala calendrier mama yende muta chaki dimanche le 31 décembre 2017. Ndeza ndengwana biso lokwa batu tolingi nzambe il faut to osambela dimanche na tongo mama ba veiller oto yaka nzamba sangolu na obengisa kabuya boko ya veiller moko to organiser na église omona batu pe na veiller ngo ba ndeko lala mama muta veiller na liputa ne atandi liputa ta boko ma inera lali pour ba bonane mais nzamba sali biso bien na tongo mama to sambela na tongo biso be to sambela na tongo ti 15h. Batu basali mabe mama bato basala calendrier. Bande ko balandi ata ko sango mokanzi azali ko kima biso pona koloba ete calendrier kasi tozali ko yeba pasi na bango pote bazali ba pasteur église de réveil Kankenza alekaki na télévision parce que ngala tanga ka bakombo alobaki ete veille ekozala te. Pourquoi ba les 31 nyonso oyo eleka bango bazalaka na veille baganga ka bona na église kasi yambala oyo baliaki mbongo ya président de la république sango mokonzi
mbongo oyo etamboli na bilo ba pasteur po ba oyo bachaki pe mutu makasi neti na yolo babetaki bango bato ya kinto bakene ko bimisa bango babokeli bango ba bombe lacrymogène po bango balobaki ete bako sambela po mitindo wana bango bako kopekisa bango nzambe te kasi papa na ngai lokola yo zolo boye c'est que to tia mondelo chaque le 31 décembre la gloire de l'Éternel ekolala kate soki ekwe dimanche tokolala te mama soki ekwe lundi tosali veye soki mboka balobi bato balala te mboka nalingaki opose likambo mpona mama mboka nga na bibliste mama émission tosalaki no mbaleleki nayebisaki yo boye omoni Congo eza mabele ya nzambe eloko ezoboma Congo lelo eza balider wana moto soka omoni nde navai na kiti boye ata Blanchard aya alobi o nzambe alobi na longwa na kolongwa te mpo namoni kiti oyo ezalaki elengi mama lelo bazwa batyo na esika na ezalaka na elengi eleki sukali me siko bato bazokamba baeglize lelo bazokamba ngo na mosuni baokamba ngo na kibonzambe te mama nazonga no muke mokolo moko na mboka na biso babimisi mbongo bapesi balider wana babenga biso bapaster biso abenga biso bapaster ya mike mama bapaster ya mike bo bazanga ntina tosangana na stade tobona mpo na mboka Congo lokwa nzambe agreaka ngo ke resultat ezalani mama mbulu ebeta mokolo wana mbula ndenge wana ebetama te mbula ebandika ntango balingi babanda dédicace ya mboka est-ce que Dieu peut être contre cette nation na mboko yo parmi ba mboko bato basambelaka ebele na monde mboko eza mais ozobanda mboko ezokende mpo bato bazosambela Isaïe lobi ce peuple m'honore de leurs lèvres mais leur cœur est éloigné de moi mama bato baosambela te bato nde bazotangaka kombo ya nzambe mpe nzambe alobi na Matthieu 7 21 23 tous ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'hériteront pas le royaume des cieux je leur dirai ouvertement je ne vous ai point jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est ce qui se passe dans ces pays. Bisoto zaba SOS, ba voix ya savoir na oyokanga Didier. Nanya oyokangai. Nanya oyokangai. Muto oyokanga zate. Alors, eza mboka eza mabete ke basai na nzambe bazana ba politicien. Même inatangwa David ezalaki, même inatangwa Élisée ezalaki na bisabino. Il était resté le roi. Namana zaye mukonzi munene ya ba Syrien ayaki. Mais mboka na biso, est-ce qu'il y a des leaders crédibles dans ces pays? Non. Église catholique eza église. Il dit que non le 31 to marché. Batu bakena TV babino to marché te. Est-ce que nzambe azana kata makambo? Eza projet ya Satana. Makila ya bana Congo etanga mama. Alors biso bato tolingi nzambe tolobi non, nous ne pouvons jamais accepter makila peuple etanga. Et ça pour l'intérêt la vie première fois. Quand la neti na traduire. La sala elote mais na mai. Buzo bani nyongola. Ba ba tia na ndaku kuna. Baza ko se rendre compte c'est comme si ka ba tia ba mapa. Marche en net au sala pour na bina biso. Vous comprenez? On n'a pas le choix de marcher encore. Biso lo sambo kana nzambe. Mama, yo za journaliste, comme la bango bako yanga la makambola, mais botika bango basala. Na esimo 2018 tokoti. Soke mission batu bako yoka yango tina décembre 2018, tokomona makambo nzamba osa na Congo. Tous ces gens-là qui sont corrompus, bazozo mbongo au nom de l'église. Final, le 31 décembre 2018. Nzamba pambolo. Bandeko balandi lokola tokimaka kaka singa ya tango nde yango bomoni tokataka bemission me bolobaka na ngai mama DS yotika ka invité aloba te na kotika koloba ti oyo ezaka nde TV bato bakotaka pe na mwa misolo soki pe batalite ekozala malamu te yango wana tokimaka kaka sima ya ngonga kasi bandeko balandi ezali pasi mingi bisika nyonso bilo peuple congolais bozali bofungolaka matoi na bilo pona koyoka soki toza koloba boye po ete population ezali kolela kasi population yango pe ezali naïve. Population soki lelo baza kokufa ezali pona bango moko ata kotoko benga bango population yaka koleka na yaka koloba population ya Congo azali kaka moto zoba bo eskizenga terme wana po ete ye moko babeti fimbo ye moko le so asepeli na fimbo wana donc ye moko a changeaka ndeti no moni ba pasteur bazali komonisa bango pasi bozali ebele bozali kokosa bango kasi etikali ngonga mukie na kotanga bakombola bino po ebele tozokutana bino na makambo mabe kasi naza kobomba bino mais on a dénoncé que utaye ko violer mikolo na moni aleki na cortège na ye azongi leso na Kishasa mais tokoluka to basoda la famille wana bakanga yo po ete bino bozali koyokisa biso soni bozali lumière ya nzambe te na moni message elinga po téléphone ngai kangami balobi nanga ba héros soki na lemba na yebite tokokita na kambu ya tokele kotuna balobi ba héros église ezoko sangana lobby samedi ya lemba na Jésus Christ soki boni bino pe ba pasteur boyebi yango.
Mama, nayoki ka ndengo loba bino ndeza misala bino bapalanga nisi sango ya bato wana mena ngi na loba na Congo toza na église ya réveil te église ya ba réveil. Tozo réveil mingi. Toza na réveil te mama réveil. Réveil mama. Comme on a tala ngona dictionnaire, toi na église ya ba réveil. C'est-à-dire au moins te to benga bato bandimi na ngai. Po mundimi soka si akomi ya yo esilit. Ngai eloko eza ngai eza TV na ngai. Kiti na ngai mais église eza nde ya nzambe église soki eza ya nzambe c'est que nzambe muto otambwisa ngo église mama eza na 1000 personnes te église eza na 500 personnes te Yesu alobi là où vous êtes réunis 2 ou 3 à mon nom donc c'est que bato ba na vérité bazara toujours minoritaire bazara majoritaire te mama ye Josué atindi 12 espions bakende ko explorer mboka na Kana mama. Oh, lisolo elengi nzamba zwa lokumu. 12 wana bazongi 10 balobi kuna toko kufa. Po bato baza kuna baleki biso. Moïse avandi babi metoko sa ndeni basa nzambe. Mais avandi ezalaki na Josué na Caleb. Po bakendaki Moïse atini ba bakende ko explorer mboka Kana bazongi babi oui, eza na ba géant. Mais na nzambe tokolonga bango. Minoritaire voix na bango yokanaki. C'est que maman na kamnerina loba voix ya nzambe bolukela biso full te bolukela biso nite mais bato bazo banga nzambe si les justes ba crier mi balé misato le Congo va changer ba héros na lemba soki ba hotel ma po basani nzambe azana bango mais ce qui est important est-ce que bazo banga nzambe maman na ba confession religieuse mingi ya mboka na biso tika na bisawa oyebi kintwadi eza bakimbangwisi baza parmi batoyo bayebi Bible bango epa na bango mobeko les 10 commandements basakanaka te oyebi na kimbangu babalaka ndeni soki yo ozwi mobali il faut ya na fota mobali epa papa soki papa andimi obali mais biso na baeglise ba réveil kasi wala pesa moko ya mbeba te bonga mobali na ngana ke pesa fota pa papa yaza papa na te molimo eleki tu mama molimo eleki obi basai na nzambe biso moto bebisi mosai na nzambe na église ya makangu mibale mosai na nzambe mbongo offrande koma ya yo mwasi no nde caissière mosai na nzambe na église oliaka tu yo moko bosani ba collaborateur osa mosai na nzambe te osa mosai na nzambe mais or un serviteur de Dieu il faut azala respecter et puis yepe à respecter nzambe Bible la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse quand on n'a pas la crainte on n'est pas un homme sage. On devient sage que si seulement on crée l'éternel. Il y a une église exacte. Les longs appels à Gotomboka na sali groupe langa ba pasteur Misa Tumine nga leader. Ba comme auto sanga tunin poto que n'est pas politicien après sa biso bon. Na ba élection o kozo biso ba photo. Ndeto kamata kiti toche muto aza député toche kiti liboso esika yoko terre po ya koleka député po assembler 3 casiers cyclés. Où est l'église dans ça? Po benga ke église te mama. Obenga mwa mangomba batu bazo sanganaka yangwana na kanisa ko tuna nga motuna o euti na poto ya bato ba pexi batu bakende te na ko tuna bile poto zokele malembe atako tolinto silisa yangwana frère Patrice Mbote na yo pote na landaki loyembo la omela ko lukayo oyebisi bango malamu lobi tango zo luka poste ya ki l'église chaque jour akala dim a okomi député okimi mbala simoko ya lisusu bino tozo zela bino ba faux député monza premier tozaka akokanela yo po yo lokolo zaki na nzala na yo okoti na kiti na bokonzi na nyongo ya mapa ya bato mais muto adefisa ki yo mapa yo ano tindele basoda ba betaye kataka suki wala malamu tokoyeba ona mikolo mizali ko ya poete bokokanga bisaka na bino na batu na bino sengeli botika mboka Congo congolais akoyo ko souffrir te yango to lobi bo s'abonner massivement na ABC 1 TV ba diaspora lokola baza musika na ekolo Congo bango bakotela kabiso ba peuple na pasi na biso balobi lokola basango bino boboyi ko sangana basango bokimi balobi ata pasteur mokote anyata makoni na poto soko nyati bakomeliso minu ndenge bamelisaka kengo adondo mama nalingi pena ba diaspora bayokanga malamu oyebi d'abord photo ba définition ya mwana pe diaspora elobi nini mama oyebi mutu aza na pasi na yo akobundelo na pasi tina bisengo oyebi likambo esalinga pasi pourquoi bon nga année prochaine année onde na oya pe poto nalingi naloba ni po na na poto na na France na na Allemagne na na Belgique na na Suisse na na Grande-Bretagne na kendo te akuna nalingi naloba ni mama omoni esika église ezangi valeur yangwana po diaspora lobi abeta pasteur obi poani po ba pasteur wa miyibi bakenaka poto
diaspora sombele veste, diaspora futeli hotel, diaspora sali nyonso akomi mwana musala ya diaspora. Or ba diaspora ba tu faut respecter bango makasi nde bazana. Ba opekisa pasteur akende poto po anini? Po pasteur a mutanzala. Po pasteur a ebinzambe te. Muto yazo banga nzambe mama. Fidèle à koche musapite. Zambet lo lisolo mo na Bible. Lot. Nebi ke makamna lo be se pesote mama po mo le kwa na compte. Lot. Nzamba bimisi ye me Lot asali 20 ye moko akoni 20. Lot ameli masanga ye moko alangwe. Bulumbu na ye monani na miso bana. Mais lokola nzamba zalaka na complicité na basali na ye. Na zaki modi. Il faut que Lot ndaza modi po bulumbu le mona pa bana. Mais bana Lot balakela mi mabe. C'est-à-dire quoi? Soki likambo ezali ba moni ba pasteur basali mabe. Ba pasteur vraiment bande ko diaspora. Ba pasteur basali mabe. To sali mabe makasi poto boy kokota na makambo église catholique elobi. To sali mabe loka ba muyaka moka fingsa ba yaka nyos. Ngana za na kati wante mena mikotisi po na pasteur to sali mabe. Mende boke baneloko moko basimba ka wende l'Éternel. C'est lui qui est un oint de l'Éternel. Batusha kayete. Ba reprimanda kayete. Ba lobela kendo salika mabe, mais ba beta ke fimbute, ba finga kete ba sala kaininte. Bo lobi likambu na kanda, vous avez raison. Mende bo yeba na dimension nini bokoki kolobela. Et puis bo yebi bato bazo sala makambu wana. So bo chebi soto en général, ndenge nga na juin, nazo za na France. Si bo bomi ngai. Siko na ozonga église te. Eza na bateau boyebi, mais bokende pa na bango. Kotiko bo mabiso nyos tout. Et c'est pasteur Biba. Bo monaki na TV, pasteur Claude Ngonz. Bo monaki na TV, Jedoi Faso. Bo monaki na TV, Jonas Mamba. Bo monaki na TV, Évangile Diga. Bo monaki mais bokane libiso. Poani. Non. Mes frères, je vous aime tellement beaucoup. Bo impliquer biso na ba jeu politique wana te. Boyebi bilongi ya bato elekaki na TV bakendaki kosenga mbongo pa mokonza mboka ba oyo basalaki boyebe boyebi bango bien tango bayaka bino ka bofutla bango hotel bosombela bango ba mituka talo siko bosa charner na biso poani cité l'air non mama botanga ba komona bango po boyebi mais nous non nga na jouer na France pourquoi pas ko interdire na France bokende vers batu wana o balekaki na TV o bosombela mituka bosombela mapangu na mbinza bosombela bango ba église na limité bopesa bango ba mbongo ba diriger ba équipe bokende pa na bango nga nazo ya poto na juin bokanela biso nyonso te boyi ba église na bango bokende koluka bango ekozala malamu mingi vraiment. Bandeko balandi bino moko boyoki pe asango bokonzela bokebi nyonso ndeka tulobaka ete bosabone massivement na ABC1 TV bosabone bokozalaka décité bana Congo botelema balobi na bino dressez vos fronts qui étaient longtemps courbés. Mobutu alobi na bino Zaïrois dans la paix retrouvée. Jusqu'aux preuves du contraire, paix na bino pena ezalete bandeko yango laza koyoka pasi makasi na mboka langai to sala kasi nini. Pe bino ba oyo bozali na mikili ya bapaya, bokanela ba pasteur te. Ya solo, boyebi histoire ya Lot, boyebi histoire pe ya Noé. Noé bomonaka ndenge nini mwana ye alakela kama be pe Bible lobi ne touchez pas mes oins. Ya solo ba pasteur, tokanela ba kankenza, tokanela ba mukuna, tokanela ba fils de l'homme. Et ça pour l'intérêt la vie pour ça lisolo maman poser une question na Bible tozaki na musali moko na Nzambe comme on est David. Azwaki mwasi ya soda na ye. Israël akomaki na problème makasi. Mais prophète Nathan akendaki jamais kokanela David po aboma ye. Makendane ko ebiseke tala makambo salami tala zabwe. Ndenge bino bolobi eza malamu mingi mais bokana ne basai na Nzambe te. Nzamba pambola bino. Bandeko balandi bino moko bolandi sango mokonzela bokebi yoso ndenge kana lobaka la bino ete bosabone massivement na ABC1 ndenge kana yebisaki bino ke na lobi Congo eza na problème toko lembaka te tikino papito akolibere Congo pamba te atakola tango ya Mobutu totikala atako mona makambo oyo te yango tolobi bolanda mukuna bolanda kankenza bolanda fils de l'homme bolanda bango bazali ebele ba pasteur nyoso babima bandeko na ngai toloba konini ndenge kana yebisaka bino na lobi nous là on s'informe on se cultive rien que pour vous informer vraiment Chantal Ayaou tozana biso kitoko makasi Olga Lompinga merci beaucoup princesse Matondo Mbido pe pasteur Didier Lompinga sango mokonzi tokotika ka ote tokozonge pa na yo Nzambe apambola yo